Likambu soki mutu asali erreur mbala moko babengaka yango erreur. Deuxième fois ezalaka erreur, oui c'est vrai mutu akobotana deux fois. Kasi soki ekomi mbala misatu, est-ce que ezalaka lisusu erreur to ezalaka habitude? Likambu oyo yandi mosi artiste comédien munene asali vis-à-vis ya Johnny Faye, fait Johnny Faye o atiki biso. Ça a fait couler beaucoup d'encre et tout qui mitema ya batu et belé ya kosakana te. Tout mon aki ba saïsaï esobe comédien musu basala ki comédie na circonstance liwa ya Johnny Faye mais ça là qui na ndenge mususu kasi yandi mosi pe alinga sala comédie na ndenge na ye et tourner mal batu ba sepelité na maloba na ye eloko ebomi Jani yango yoro Jani akufi pona ekobo et tuki mitema ya batu pona biso ebimi lokola respect ya ba mort ezalité et pas ya Jani pardon et pas ya ndimosi vis-à-vis ya Jani et pesi pasi ya kosakarate yango awa onzele singa tokozwa pona bino ya ndimosi à cœur ouvert bokoyoka oyoye alobi toto sala kala yo yebisa Jani kala bia Jani, yona nani na po na de Londres na sami mokili pona nini soki boya wa bobeta kama solo basi ba indela bito bongo sikonga babenga ngabo balobi ya ni mozi yo elongi no mozi ni na olinga to seka do ngalo bi donc soki bino basi obatinda ya bino mbongo balinga bino pona kitoko babe basi ke kitoko barandaka babote na biso kabe c'est ngana sala ne po na koma lokola bino ngapi babenganga vraiment to badoko seka donc le côté mon ndenge ba boxer bazala bazolela ninga na bango ba ring pembeni bazoni denga pena na liboso ndaku nanga na bandako sala na olela ndeko na lokanisa ninga nanga nazoko mitala nga nani akolela ngai tala bazala ki na bango na sans souci ki papa chef ki mundwere ki nani kokondo kwa ki donc to motani pe ba génération na biso nyonso zokende tala kaka ndenge tozalaki vraiment tozosila totikali ya kotanga ezosala pasi na eloko wana liwa okende olela okende ya sasni kasi batu basepelaki te na bandiru ya yandi mosi ata asengi pardon epesi batu mutu koswa yoka ndenge batu balelisi lokole mpona mwa sketch ya moke wana ya quelques secondes ya yandi mosi eloko tuki ngai na moni mama wana uti kokufela mobali mama veuve mama ya Jani auti kokufela mobali à peine soki 1 an et demi ou 2 ans je ne sais pas donc mama wana ndenga zolela na ndenga kangama kapona olela mwana ye ya Jani atiki bana 6 na kisiasa awa atiki 3 et puis maman wana kangama kina ndenga zolela mwana na ye mwana nepe ya liboso na libomo nepe na mwana ya liboso wana ya Jani kabaka te atata wana 16 ans après aya komona mwana nazo songo lokola koli na cercueil bongo yazo makamwa lokola na blague banda kosaka nango ngelo na olobaka que voilà omoni babilongo mususu maïs sopani nayebi que yandi mosa olanda ngai on comprend ponga pe na auto sala l'émission je pense que on a pas émission na ngai toi mon émission na ngai na télémélier penza malgré ça papa na télémélier ba comportement il faut te barossa la blague et na ba niveau mususu ça la blague mo boye et la blague mo boye so ka zaka ta ko lela ça ba geste on a zo lela on peut comprendre mais manière ya koseka et puis talent nzemboni oyake pona bon na minute yo maïs sopani sola ko senga bolimbisi je pense que azo mérité nega pardon bon nalingina loba je crois yandi mosi aza artiste comédien Jani pe aza artiste comédien bon nalandaki nengi nini salamaki bon le problème c'était quoi je crois yandi mosi azalaki na idée na ye ya malamu mais du moins façon ya ko transmettre ngonde esali moi mabe mais du moins asalaki yango na tension ya mabe te
asalaki on intention ya mabete asalaki par rapport ya kolela ndeko na ye ndenge tomonaka epai soki mwasi ya ndumba kufi baninga na ye ya bandumba ndenge bakobina parce que ndeko na bango azalaki ndumba egalema mpe ndenge yandi mosi intention na ye ezalaki ke asala eloko moko komiki mais du moins eloko yango erate nde yango na esali mwa bongo ekei dans le sens négatif, dans le sens wana. Bon voilà, est-ce qu'un mot pour la famille de Gianni Faye au Amoni Penama B? Il n'y a pas seulement, il y a des mots, il y a aussi tout là à Sali comme à s'appelle Nangote. Il y a aussi Modero, à Sali moi sketch mot théâtre moro. Il y a la brune, il y a Gianni Batouba s'appelle Nangote. Bango tout wana et puis un mot à la famille, on va finir. Non, na lingina loba. Yandi mos avec collègue na biso na musala asali eloko oyo peut-être permettre malamu te totoko kopesa accès na diable te on va seulement lokola à s'excuser bible lobi le pardon c'est une puissance qui libère. Désormais, pour la côté d'Ambongo na Congo, on a besoin de reconnaître la agence la Western Union, la Manigram, na Johannesburg, à l'Afrique du Sud en général, ba pesibino faveur, ba pesibino moyen à côté d'Ambongo. Partout dans la République démocratique du Congo, agence Feuve Express, et ça dit bongo dans Rosentenville, mais on a besoin de reconnaître kunate kaka au bengi numéro de téléphone, on s'ali transfert na téléphone na yo, malamo kon dekona yo partout na Congo azui, asa na Lubumbashi, asa na Kipushi, asa na Kisangani na Matadi, tina Kanyama Kasese et Boma akozwa mbongo malamoko, on s'ali na poto, on ngote na ndekona mbongo na Kinshasa to à partir de Johannesburg, aussi na mbongo na Congo RDC, benga bongo bandeku agence Feuve Express. Ba numéro na bango ya kwese koleka wana kasi likabute okobenga bongo ndeko Judith pona Johannesburg transfert d'argent basali mibale okobenga ndeko Judith. Nous profitons pour saluer ndeko Judith. Benga ndeko Judith na plus 27 78 79 53 235 wana ndeko Judith asali yemo côté asali pena ndeko Belinda okobenga Judith to okobenga bongo ndeko Belinda. Numéro ya ndeko Belinda ezali plus 27 68 45 63 157 wala bandeko ya Johannesburg. Kasi ndeko Lucien azali bongo na mboka ya Ngumba Kinshasa, yo ndeko na Kinshasa olingo tina ndeko na mbongo na Afrique du Sud benga kaka Lucien osali M-Pesa to Orange Money mbaramoko ndeko sa partout en Afrique du Sud à kozwa mbongo. Numéro 1 ndeko Lucien ezali plus 243 81 31 44 003 wana ndeko Lucien. Bandeko ya Lubumbashi batikali pe simate pona kobenga bandeko ya Lubumbashi benga bandeko ya Lubumbashi. Voilà, on va chercher le numéro ya bandeko ya Lubumbashi Wantanshi. Voilà, ndeko ya Lubumbashi comment on a mami sœur mami on a Lubumbashi benga sœur mami na numéro plus 243 81 17 43 388. Vous avez mami na Lubumbashi yaya osalika un peu ça, on a besoin de oya d'agence transfert d'argent kaka yaya au Salika un peu ça pas Mami et pas Lucien malaboro la Johannesburg awa ndekona aussi partout na Afrique du Sud Cape Town Mafiking Akuzwa to posa na Afrique du Sud awa olingo tina mbongo na Congo partout na Congo yo benga na yo kaka ndeko Belinda obengi ndeko Belinda to obengi ndeko Judith bakosunga yo Feuve Express. Voilà ya bana mboka transfert d'argent autre lo bakite tolobi. Voilà. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone
soki ezotambola basheri bazokoyema yanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoye Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokoye masolo epai wapi tokutanaka mpona kobeta masolo ya makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala oyo yebi ngai merci mingi longoni ya matondo esonga epai na bino. Kasi soki mba liboso yo omona biso tika toyebisa yo kombo na biso ezalaka bongo Fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na Michael Josh sponsor officiel ya chaîne oyo epai wapi mwana mboka osala nyoso tu pona kolatisa pona kosunga bana mboka na talo moke yo olati élégant kota na site ya Michael Josh epai wapi yo komona ba article ya marque na marque. Kasi yambo to yamba yendi mosi awo a s'expliquer. Oui c'est vrai botala kiye bisika mususu alobaki déjà c'est suzaki kasi esilite aye kozonga lisusu na Radio Lokoye epai wapi azali habitué ya koloba batu ba sepelite et tout ki mitema ya batu ya kosakana te balobi azali mbali bosote ndeko wana gutu boyoki a cité na ko cité alobi soki de lo Yandi Mosi aza en vie, c'est grâce à Chaka Congo. Chaka Congo, au père son âme, a tiki biso le loboé. Chaka Congo se bâtit au four et au moulin. Pona Yandi Mosi aza la bongo en vie, to ebiango, a kotaki. Et ça l'a dit que Yandi Mosi aya en Afrique du Sud, koutou. Pour votre rappel, maladie oyo Yandi Mosi alaï kobe, les amis maladie oyo King Kester est mené à Akufa Kinango. King Kester est mené à tel niveau là, mais azwa ki lisungi wana atamukete. Kasi grâce à Chaka Congo. Yandi Mosi azwa ki lisungi wana. Tango azonga ki asuyaki moto ya Chaka Congo. Alobaki wa loba. En complicité peut-être na ba artiste comédien mususu, mais alobaki yango. Et baby sa ki mutema ya Chaka Congo. Personnellement, Chaka Congo benga kingai aleli abitala makampo Yandi Mosi asali. Kutu mwana ya Yandi Mosi atindla ki texto et pas ya Chaka Congo. Alors bah non excusez mon père tam susu boye totala ki yango Chaka Congo yemo ko alobaki yango. Ngai pe na mekai kosola na ye kasi na ndenga ki mutu azonga kisima. Azonga Kisima, il s'était réconcilié avec Chaka Congo. Tout le monde a dit Chaka Congo, malgré ça, à Kenaï, quand la Yandi Mosi et pas inaïe. À Tali Yandi Mosi, tout le monde a dit la télévision, bah Yokana qui bazali bongo, bampangi. Et les cas qui tout le monde qui page. Et si lui on a été, Mikole ou te koleka awa, monte pela qui les sous pour na makambia campagne chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, oyo bakena ki bongo na bandundu. Yandi Mosi les gars qui na micro na biso awa, alobaki. Ça qui a problème na weranson obama ki wana boyoka ki yango titangu ba ko sala démenti ba ko expliquer azonga ki les sous pour à s'excuser et ça là qui bongo ay pour les qui erreur ay ba kité qui était le promoteur deux fois déjà troisième fois sika boye Batu balabi ça n'est de trop et tout qui mutema ya batu pour nini et pas na biso non seulement ba noir mais tout le monde le respect des morts c'est quelque chose de sacré. Tout le monde a surtout biso ba noir na koloba ba noir parce que tous ali ba noir ba africain en général soki mutu akufi okomo na famille papa akufi mama akufi mwana akufi neve akufi batu bavanda kanase okokende su musala te musala etelemi nyo surtout pourquoi to super ya mutu soki kutu mutu alaki na nyongo eki akufi tango lobaka nani moya ki na nyongo na ye batu musu babosalaka yango nyongo kute sili tomonaka kutu omona mutu akufi akufeli na famille soki mutu azaki na problème na yo ata boswanaki batu bayokanaka mingi na matanga ye pe na matanga boyokani mona rancune esili kasi nalobaki yango na ebandeli tangu Johnny Faye artiste comédien munene oyo liona ye ça a fait couler beaucoup d'encre batu balobi ya marque na marque on ne condamne personne ici oyo tutala kilobi oyo prophète Chico alobaki ça langage que yemoko mosala na nzambe biso awa on ne peut pas plaquer la mort de quelqu'un et pas ya mutu mususu wana biso état de choses ça nous engage pas oyo lobamaki et lobamaki kasi Johnny Faye
ya Gianni Versace Lola atika kibiso modero akufi akozonga lisusu te tomona ki ba comédien mususu basala ki ba sketch pona kolela na tala yikutu sketch mususu basala ki modero asala ki ye moko Gianni na la brine et c'est peut ça kinga ya kosakana te et pesinga ikolela la mémoire ya Gianni Faye na regretter kasi malgré basket wana tomona ki yandi mosi asali pe aye asali ko yemba nzembo ya fali eloko toska bituka yango yo o nzembo wana biso yebi yango kasi ya kotisi yango alobi eloko eboma Gianni yango yo na ebite bato mususu bamona ki yango lokola ezali nango normal ezali eloko ya grave te kasi bato mususu bamoni yango très grave peut-être bambeki ko juger makambo o elekaki liboso tuka liboso tour ya mibale na tour ya sikabo et tout qui bouté ma batou l'internet avait bougé bino batou boluka kibiso papa fisto fani ni ozali ko lobate pona nini qu'est-ce qui ne va pas yo so lobate pona ni poyandi mos ayaka mingi ko se plaindre awa na radio lokole o fani ni boy asa kibino bisto lingaka réponse à la source yango to kedaki à la source kuna pona toyoka kasi yambo pona tozwa yandi mos en direct awa na lingi liboso na lingi liboso totala moi extrait ya théâtre ya Gianni Faye ndenge asalaki ndenga bandaye ko jouer ndenga sepelisa biso et bongo tango to kozonga tozwa moi ba doléance ya batumba ko mibale et plutôt yamba sika wa boye yandi mosi moko si la région est prête Claudine propose nous cet élément ya Gianni et puis to songa suivez na bisonga soni makapé songa na kozonga te de Gianni Pon boko. Songa na malem. Na ko respirer te. Ozo kende wapi sisi? Na ko respirer te. Ozo kende wapi na bimi? Obimi? Na wapi? Obimi na wapi? Na bimi. Spaghetti. Siko basolde ko miya obimi baka na ko. O ndongo lingo sali obimi. Ha? Libala ni ba yoka na ate. So mo obimi mai foi sanga no. Na ina bima na ngale pona ina pitiro nzama lembe. Ha? Na bala ko na mbongo. Joël! Lata papa, landa mama. Yango le susu papa. Yo mota na place na ngai. Mama na bimke ko bima sa pen biso na ngai. Et bon qu'est-ce que ma même so que église te papa. Ah! Église sa Bible. Te za la rate. Oh bino bo sala bo ko tanga tona. Ça je ne papa na ça. Et ça kuna tata na papa. Mama mni yango so sala. Ah. Non, landele wapi papa? Non, landele na di pesa kete. Bon non landele wapi? So bon yo mo landa e papa. Ah, moi pesi na bino si na lembi na ngai. Na lembi na ngai penda. Tele landele basonga. O spaghetti mo se zo ya. Ah. Bateau va bala fuma nyoko makabu. Nino basala hotel ndako. Bina baba somi la kayo. Bachete mino solade. Voilà, c'était Gianni Naba œuvre naye. Merci, l'artiste ne meurt jamais. Merci encore une fois de plus Gianni na Osali, Gianni Faye, Lola Modero. Tu nous as marqué, tu nous as éduqué, tu nous as égayé. Nous étions vraiment bourré de joie. To sepela qui quand tu jouais personnellement moi mutuloko la ngai so qui théâtre Gianni Faye azalité na o mususu nande wala psa ke nanani dadi kitambala tapis rouge na banda ko sepela te dadi kitambala tapis rouge akendaki na tikala ki na Gianni aki donc on a tikali malheureux na théâtre o vraiment likambouté mais heureusement que les artistes ne meurent jamais. Yambo to yamba Gianni Faye na lingi na zwa moi 2-3 personnes oyo va intervenir en ce qui concerne Gianni Claudine oyo basali to basuye liwana ye et pai ya yandi mosi to ko mama moko nzele asinga mama expliquer biso ye amoni ndenge nini ba dire ya yandi mosi par rapport à liwa ya Gianni pour ça kuna maman bonsoir. Bonsoir papa. Yebisa biso
internet eboujaki bato basepeli te maloba ya papa ya ndimosi malgré asalaki yango comédie mais comédie wana esepelisi bato te eza lokola batuki mutema ya bato basepeli te nayebi te yo ozali fan ya Johnny Faye to ozali kaka mama olandaki yango omoni makambo wana ndenge nini mama ya Johnny azali kulutu na biso allez-y Yandi Moussa Sali ndesti ko comédie siko Yandi Moussa Sali ya pardon on a sali comédie. OK. Allez-y. Oui, pardon, il y a des mots qui comédie. Pour Monique, Internet, c'est Toki, moto peli, à Monique, pas surtout pas siliki, basale lié émission, on a au sala, pardon, on a celle des comédies. Mais yo eta maman eloko dine tuki mutema na yo na maloba oya ndimo saloba ki peut-être eloko ebomi jani yango yo moni yango mabe et tuki mutema eloko tuki ngai na moni mama wana uti kokufela mobali mama veuve mama ya jani uti kokufela mobali à peine soki 1 an et demi ou 2 ans je ne sais pas donc mama wana ndenga zolela na ndenga kangama ka pona olela mwana ye ya jani atiki bana 6 na kisiasa awa atiki 3 et puis maman on a quand même kina ndenga zoli la mwana na yemwana nepe ya liboso na libomo nepe na mwana ya liboso wana ya Jani kabaka te tata wana 16 ans après aya ko mwana nazo songa lokola koli na cercueil bongo yazo makamwa lokola na blague banda kusaka nango wana pe mande tuka kinga mabe yandi mo na sepeli na wata mokete yandi mo sa tolanda osikolobi na yini na lobina yake ba blague wana azela mukolo ko kwela ye moko te mukolo ko zala ke kwela na famille na ye bonga sala blague wana po ye moko soki kweliye ezali ke yepesa la lina cercueil oyeba oyo zo mate même mukolo ko kwela ye a perdre membre ya famille na ye bonga sala blague ya ndenge wana asala o blague oyo asali epa ya Jani asala blague wana bongo abina sepela. Soki ozalaki par exemple grande sœur to petite sœur to moi si ya Yandi Mosi au tali vidéo wana ça a l'air quoi ta réaction? Soki ngana zaki na place ya moi si ya Yandi Mosi na kanisi ke tukaboni mbala moko parce que kokoko pe osama ke oui parce que kokoko pe osala na famille ya moi si ya Yandi Mosi et puis a se blague ndenge wana donc ezali mutu asala ni ba makambo wana me turo ndi abimi na poisa asali yango sa vie ya Jani asama kila makasi but nous surtout ba sala mabe bazo bima na poisa. Merci beaucoup maman kama bakazali likambo nanga na kolobaka oyo suka ke atika ba blague wana toko calculer kutu awa mama ya Jani to yebitelera ko mona cercueil ezo kitana avion soki mama na osala lisusu envie ou bien ndenge ezo batno surtout zo sala calcul ya mama wana j'aimerais même pas être à sa place. Est-ce que maman n'a pas notre libéré à l'hôpital pour surveiller la perfusion ou comment pour maman on a fini comme na kwa ya mokose ba blague wana azila mkoleko kwa na famille moi sina ye ou bien ekwela ye bonga sala ba blague wana ko ba no surtout but no surtout ba bombi ba image wana oya bineli a saleli ya Jani. Voilà, merci beaucoup maman, le message est passé hein. C'est bien sûr que yoki yango na sepela mingi mais soka yoki yango pete etali kaka ye mais ayeba kaka ke kwela ka moto kwela ka nyamate azolanda yo siko azala biso alino. Merci beaucoup. OK, merci. Voilà, reste en ligne. Dans la ligne. Voilà, merci beaucoup maman pour l'intervention au Tiko Salasiko. Je crois Yandi Moussa Zana Biso Aline Awa Azo Kayo. Tozu de comme sous son délai Singa, celui-là c'est mon ami personnel John Diamonica.
télévision, on est ensemble, soda poto, autrement dit, Mopa ou Mokondi. C'est que bien, hein? Voilà, Mbotenayo, JDK Deco. Oui, Mbote Ndeko, fiston Pelen de Tata Sedek, Radio Locale, Bambote Rabino Bissa Bozali. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, tout ça en direct dans Ndimosi. Alingi Ayoka Bino, na Simabongo ya ko intervenir. Tout le monde qui moi, le Komuki, à cela qui wana, ça a coulé beaucoup d'encre. Ça fait couler beaucoup d'encre. Il peut-être à cela qui on a ndenge ya coulé la Jan, na ndenge Msusume et Kei Mabe. Yo moi lecture na yo par rapport à ma sketch oyo ya Ndimosi à Sali au Minipo. Zawa Sikoyo Azoyo Kayo. Ben, d'abord, on a opéré ça dans nos. Pardon, on a diminué la télé. Bon, on a opéré ça d'abord, téléspectateurs, abonnés, nous sommes sur Orlando Bisso, na Minito Yo, Mbote, bon week-end, na Bisso Nyoso. Bonjour aussi, ou bonsoir, na Yann Dimo aussi. Malheureusement, blague naïe et qui n'a sens mourir ma bé. On a le baka que, voilà. Omoni Babylon Mususu Maïsé Sopani Naibi ke yandi mosa Holandangai on comprend les ponga pe na autoroute l'émission je pense que au moins on a pas émission nangai toi mon émission nangai na télémélier penza malgré ça papa na télémélier comportement il faut te barossa la blague et na ba niveau Mususu ça la blague mo boye et ça la blague mo boye so ka zaka ko lela ça la geste on a zo lela on peut comprendre mais manière ya koseka et puis talanze moni o ya ke pona bon na minito yo Maïsé Sopani so ka ko senga bolimbisi je pense que azo mérité neka pardon puisque le pardon est ali puissance moko qui libère donc voilà on ne peut pas faire autrement donc on peut obomaïté donc KTP mutute aye ko senga pardon azali mutu mais je pense que à l'avenir il faut prendre conscience avant ya kobima la télévision parce que ngaso na landi bien to yokaki na tangu azosala moi sketch na yona ninga benga sketch ezaki pona koseka enfin pona kolela Jani mais muto ala filmer ye to yokile muto na le bon to kata donc on a kezaki prémédité yaki lo mo ba préparer kiango yaki lo muto sali par hasard et là on va préparer kiango c'est-à-dire que conscience na yemo raison ça likambo foyer banane ke lo nous to sala oza et on les canaux télévision et les canaux médias et on les canaux toile et on les canaux télévision et puis bango baza lokola to benga bango ba lokola ba star bato bayebani bato basali bakombo eloko nyonso aosala etambola mokili mobimba yandi mosi il est conscient que ntango abelaki etambola mokili mobimba tout le monde avait pitié non avait besoin ya kosunga ye donc eloko nyonso tout oyo osala etambola mokili mobimba alors il y aura toujours quelqu'un na coin moko boye aozongo malamu na oyo aozongo mabe mais je pense que yandi mosi il est conscient que mutation on a nengi ya blague azati tous les Congolais téléméliés je pense qu'il était aussi préférable il a bien fait aussi d'aller directement s'excuser kosenga pardon voilà c'est tout après pardon naye et vous allez accepter na batumsu sur le roi biso boye peut-être na accepter na pardon naye mais il y aura peut-être des gens qui vont rester durs avec lui oui peut-être du côté famille les gens vont rester durs envers lui c'est pas bête pour rire parce que ça li parallélisme balobi ko ezali ba liboso te le quoi lobi on est bandeli batali ba liboso c'était avec Chaka Congo était au four et au moulin pas sungaye a kozoba soin en Afrique du Sud na ba relation na ye ayaki kozongo et puis abika kutu na maladie oyo Kester Star mona akufara yango grâce à Chaka Congo et puis deuxième position et comme on a likambo azaki yena we ranson en fait de compte comme la we a été innocent na makambwana et la suka sukoyo na Jani yango to pesa batu mutu ko so pas lui c'est comme difficile non ben oui mais en fait moi ce que je veux dire Batouana azolanda biso ya niveau je pense
D'accord. Donc moi je ne vais pas être trop dur avec lui, avec tous les respects que voilà peut-être je lui dois. Naolingara que avant basala makambo baleka na toile, baleka na télévision, et c'est un mois réflexion et c'est un mois temps. C'est-à-dire que Fiston Pelende biso tant de ça des missions, tant de sur émission, avant ça des missions, on se attend. Oui, il y a qu'on réfléchir. Oui, oui. Avant au bois qu'à émission parce que vous voyez que moi et l'autre mot loba et qu'on déranger pas. Voilà. Vous voyez que place sur bapesa qui yo baba inayo que baba inayo un exemple, un autre exemple. Baba inayo que mutona abetaki magoda to a fibaki tondolo. Yo ce qu'on moni que ceux qui n'ont bien on déranger pas. On retire mona, on retire ba phrase wana, on luki moko et l'autre mot ya malamu, on tient la place wana. Oui, oui. Mais si quoi bango en tant que personne publique, il faut pas na réserve, pas na frein, autobengi break. Ça c'est vrai. Pas na frein. Ba yebara que avant na loba les camps parce que Yandi Mosa quand même mukolo. Yandi Mosa mukolo, il est même papa. Il a une femme, il a des enfants, je pense que je connais pas, je sais pas ses enfants, je connais pas ses enfants, mais je pense qu'il a des enfants. Il a une grande fille, oui, oui. Alors, quelle image il doit donner à sa grande fille ou à sa femme? Na ba parole ya boye, na ba blague ya boye, oye ya kanisa parce que yé comme ta kanisa ke et ça ba blague manière na ya rolela Jani. Yé comme ta kanisa ki c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Ngana jui, ngana oyebi combien de personnes ba kindeli ngai ba abonné nanga. Il y en a au moins 36. Donc bazo tinda kaka babiso de poto telemela likambo telemela tala comportement oyo nana ndeko mo be ka lelo vana kinde ko arbitrer match nanga na mboka moko wa ndeko mo za na Denmark ai koma neno abengi nga bi nanga meso de poto me ba vi na biso o problème nini comment va comportement ya boye ozomona ke sikoyo ye akena ona ndenge ya kosenga ba pardon akena ona ndenge ya s'excuser akena ona ndenge ya blague mais on ne peut pas pleurer quelqu'un comme ça. Au moni titre na ngana chaki titre na ngai ezali so amoni émission na ngai titre na ngai ezali Yandi Mosi Jania sala yo nini malgré que bozaki ensemble chaque Congo abundeli yo oza lelo sauver oza soki na pareil na cœur soki bilo mwande ngwana d'accord mais yeba ke grand prêtre Emene ya akufaki na yango yo biki na yango mais ce n'est pas une raison le rôle à ozo kanisa ke to kufa biso surtout aucun ne se permettre, aucun ne se moquer, enfin, on appelle ça se moquer. Na muto a sa koufi et on a qui collègue na ya musala. Na landi théâtre mo basala ki bango mbalenga Jani oyo ya mwana nani Chico, comment il s'appelait Chico déjà? Pouloulou. Oh Pouloulou a cheki mwana ya nani ya Yandi Mosi Semi. Na nanda yon lobby. Na Jani, na vie de loin, et là, moi qui toko, c'est-à-dire c'est son collègue. Avant, on sait les locaux, mais quel que soit qu'on nous on a une blague. Bah, toi, on s'est fait la rater, et là, on est touché, bah, tu as une mort ma bé. La preuve en est que Modéro va télémélier. Na ba moi, bah, gag, na salaki. Bon, mon va télémélier à tout là, on a poto. On a poto, bah, télémélier à tout là. Na ba blague, na ba zangatina. Donc il faut avoir, moi je dirais à Yandi Mosi, avec tout le respect, et je ne veux pas être trop dur, mais en tout cas dans cette émission, on peut être trop dur. C'est-à-dire que dans la conscience, il y a moko et ça là, pas comprendre que tant que ça parce que théâtre, c'est théâtre. Mais là, ce n'était pas du théâtre, c'était de la réalité, du vrai. Donc tant que ça les locaux, il y a muto à koufi, ça a une technique, ça a une manière, il y a aussi la yango. Tout ça est là au cas pour nous luka qui est tenant luka vu au tenant un comédien non ça on a né que pour battre seka mais non on se place mutakufi voilà on se place mutakufi merci donc voilà Fiston Pelende mon ami personnel vraiment Yandi Mosi voilà il est pardonné moi je peux dire de mon côté à moi Azan a pardonné Azan a voilà c'est une excuse naie mais ma béga o ezalika que
mai sopani babilo ko etikali na kata ba réseaux sociaux etikali partout. Alors après mutna côté na ye na bande na ye akwa limbisa ye mais nga sincèrement ni naza boye na esalinga pe pasi na ndaki fi mo lobby SCC comment il s'appelle SC kuta bi en tout cas bolimbisa kaka parce que tala papa na msa yo senga bolimbisi. Donc tolimbisi kaka voilà na suika wana en tout cas voilà, bon week-end bon week-end à vous aussi. Merci beaucoup Soda Poto, je crois Ndimo ça à l'andio Yamboto parce que Ndimo sur parole Yambo to reçoit John Moulex as artiste comédien ou joueur qui n'a Jani yepa mona qui o elekeli Yandimo si je crois to repère ça pas il y a John Moulex a megana ko sa analyse ya moni makambo ndeni est-ce qu'il soutient Yandimo si ou bien il déplore aussi comportement oyo Yandimo si affiché et pas il y a liwa ya Jani. John Moulex bonjour. Tozo kayo na se. Allô? Allô, nazo kabino bien. Voilà, Toyokyo Shikoyo. Voilà, John Moulex, tozo ngisu pana yo parce que tant tozo kayo na makambu ya Janify yo oza lokola icône, oza lokola mentor et pas il y a John Moulex, il y a Janify Lola Modero oyo kutu yeboko leader nabino Viengados a confirmé qui au moins makambu zo le cas. Comment est-ce que comédie sketch oyo Yandimo asali par rapport ya liwa yoka sketch oyo Yandimo asali par rapport ya liwa ya Janify omona monene bon nalingina loba je crois Yandimo si aza artiste comédien Janipe aza artiste comédien bon nalandaki nengi nini salamaki bon le problème c'était quoi. Je crois Yandimo si azalaki na idée na ye ya malamu mais du moins façon ya ko transmettre ngonde esali moi mabe mais du moins asalaki yango na intention ya mabe te asalaki yango na intention ya mabe te asalaki par rapport ya kolela ndeko na ye ndenge tomonaka epai soki mwasi ya ndumba kufi baninga na ye ya bandumba ndenge bakobina parce que ndeko na bango azalaki ndumba également mpe ndenge Yandimo si intention na ye ezalaki ke asala eloko moko comique mais du moins eloko yango erate nde yango na esali mwa bongo ekei ko na sens négatif donc na sens wana. Bon voilà, est-ce qu'un mot pour la famille de Janify ou Amoni Benama B? Il n'y a pas seulement Yandimo, il y a aussi Siatoula, Asali, il y a aussi Modero, Asali, moi sketch, moi théâtre, il y a la Brina, il y a Jani, Batouba Sepel, Nangote, Bangotouana, et puis un mot à la famille, on va finir. Non, Nalina Loba, Yandimo, avec collègue Nabissa Moussala. Asali eloko oyo peut-être permettre malamu te donc on peut accès na diable te on va seulement lokola à s'excuser bible lobi le pardon c'est une puissance qui libère lokola senga qui excuse amona kasala ki mabe laisse tomber parce que asial mabe mais ensemble de konabiso aya kolela Jani to le Jani ensemble. Voilà, est-ce que Maloba Oyo PD nada abimisaki vis-à-vis à Yandimo si afingi koso isikoyo olobina PD nada nidi. Toi la collègue nabino pe. Mais tout ça entre biso les chiens ne se mangent pas entre les loups ne se mangent pas. Oninga sali mabe au lieu de au lobby ko commettre. Pourquoi pas embrasser, pourquoi pas to bomba ye. Eza lokola papa ou aza pasteur afin na ndako bazola da mwana ye ayibi. Tangu mwana na akoti na ndako abatami batu basota bakoti bali papa la mwana akoti awa. Take papa za pasteur akolbani mwana ngaye wana. Tolanda yo. Je crois même passer à Kobomba mona na ye. Également
biso artiste oui tomoni yango malamu te pourquoi to livrer ndeko na biso ko to livrer epai ya banana il est notre collègue. Voilà, merci beaucoup John Molex, je crois que le message est passé hein. Merci. Voilà, bandeko balandia radio lokole sika boye tokozwa yemo kokolo makambu ya Ndimosi a expliqué biso malgré Boyolanda qui est à Sengaki pardon mais il a encore beaucoup parlé a expliqué davantage au peut-être boka ikunate Ndimosi mbote na yo olobi nini na pesio parole makambu tu leki awa yo ozalaki na makanisi nini osalaki sketch wana na boule nini batu baleli balobi makambu ya Werason balobi makambu oyo bandaki pa Chaka Congo sika jani epesi batu mutuko swa nyoso tu wana Ndimosi yo olobi nini palamoko ide yelinga tenge ba tournage tozaina muninga na gale to banda kosika yelinga da ba vati to banda sa abando yimba pe na sali donc ayango donc ezake mission teke journaliste yengala téléphone kabo et puis sili ngala yeba ikututeke mpeti yango babwaki yango akotisi banini yango na namona boye bato no fingi jani ngana finga jani na sens nini liweza pona changama pona mutu nyotso kana wendo finga jani pona zwa nini pona nini ngamo kutazawa naza mwei ngamo na yeba akutute olweko yelanga donc kaka oyebi na Congo soko lobi ekomi B soko B ekomi Z donc yango na part ça n'y a rien entre moi et la famille on a singaki bolimbisi oyebi ke famille ya Jani ba bengi ngawa oyo tomona gaola ya Ndimosi boye pekisa mutu na yo vraiment donc na éviter est-ce que possibilité ça obenga ta bango expliquer bango na éviter na sala déjà na to sala ke mission le loyaki na tongo lobby to sala ke mission na tsenga bolimbisi na ndenge nyonso to mpana fuka makikutu na tsengi bolimbisi makasi même rebembe royana yoki ke major na kumare pas major a ke déjà poto na esobe soki bembeye toki ke na za kuna te toke kutinga yawa atuka na kozala vraiment et puis na zozela programme to sala na kutana même na président Masumu président Leumbe ba kiti kuna na okende vraiment na osenga bolimbi ti bakati do rien ngana na jali to sala ba pièce belé to tikala boswana te to wanda oseka ka oseka donc ko babanda ko to sala ngala yo to yebisa jali kale bia Jani, yona nani napo na de Londres na sami mokili pona nini soki boya wa bobeta kama solo basi ba indela bito bongo sikonga babenga ngabo balobi yani mozi yo elongi no mwasi ninda olinga to seka donc ngalo bi donc soki bino basi obatindela bino mbongo balinga bino pona kitoko babe basi ke kitoko barandaka babote na biso kabe seli ngana sala nepo na koma lokola bino ngapi babenganga vraiment to badoko seka donc le côté moni ndenge baboxer bazala bazolela ninga na bango batering pembeni atoni denga pena na liboso ndaku nanga na bandako tsala na olela ndeko na lokanisa ninga nanga nazoko mitala ngana nani akolela ngai tala bazala kina baona zana sans souci ki papa chef aki mundwere ki nani kokodo kwa ki donc toko tani de génération na biso nyotso zokende tala kaka ndenge tozalaki vraiment tozosila totikali ya kotanga ezosala pasi na eloko wana liwa okende olela okende yana sasi nini naza nango eske nga na otikala libanga na mokili awo yo moko yebi ata mabanga tiko ekoma batie babombe bapanzi yango ekomi bakayasi donc yango nalobaki baninga na biso nyonso oyo olie sono tozana pasi yo moko pasi oyebi na aza nango
yo moko yebi nazana appareil na motema donc na nga problème la yitanga il faut que osekaka esengo osilikaka te kanda te mawa te yana salaka eloko moko ke et puis même na famille nana kanisaka ya famille baza na mawa peut-être eloko ekosekisa bango ata mwa moke mais bazwa yango na sens mabe mais nzambe alimbisa ngai alimbisa mpe bato nyonso oyo bafingifingi ngai nayoki likambo te kitoko bazomba yango te lelo soki moto akufi jamais nzambe azongisaka moto ayo yani mosi ozalaki elongi lokola elongi ozalaki mabe okokota na lola te nzambe moto ayebi moto akufi mpona nini yango wana ndeko na ngai na libaya nayebisa yo to naza na likambo na famille ya jani te nasekaki boyebi meme na communauté nyonso na bakongole nyonso amonaka yango na ndenge mabe ya ndenge mabe te na nasalaka ndenge nazolela ndeko na nga na ndenge teatre eza eloko ya kotiola te siko nga nayebisa bato nini bato nyonso ti bakolanda na radio loko nayebisa bango nini yebisa bango ke yandi mosi akoseka moto te naza na eloko te nakoseka ebembe te yo moko oyebi ozalaki na Afrique du Sud baopera biso 8 personnes 7 bakufa natikalanga moto eske bibembe wana asekaki bango na nzambe mutabikisanga lelo nakoma de temps en temps nake prière donc yebisa bango ke yandi mosi akoseka moto te naza na eloko te nakosekela janini Chania c'est un bogard nzambe biso no tozo regretter nzambe ayebi kozwa bato te vraiment eza na bato akozwa mais kozwa jani et puis na age wana vraiment esali biso bien te et puis nde batundwa nini ya bato na biso mpe bemission bazosala bato apoto baza kuna baza ebele soki emission eza bosangani bino nyonso bolobi eloba moko oyo oyo alobi boye vraiment ezokoambrie bato mais dasengi molindisa bato nyonso naza na problème na famille ya jani te naza na problème na bacomédien te yango na ngai natinga yo Fiston Pelende ndeko na nga nayebi ke radio lokule balandaka ngo vraiment merci voilà mais bato bazalaki na préoccupation mosusu baregrete susu mutu chaque akongo mutu na yo akufi mais olobi ata yeloba te mwa condoléance ma message eza te ofandi kaka nie bwene na liwa chaque akongo nalobaki boye yo moko oyebi epa ya bashaka soki oke okuta bajournaliste baza ebele eloko na évite yango ya okende tunanga baquestion oyebi problème nanga naka desidaki na kokende bashaka kongo jour bakobimisa bembe na kokende na cinquantenaire après na kokende ti na cimetière après nazongi ndako Shaka Kongo asala mingi mpona ngai Shaka Kongo ndenge nayaki wana bana na ngabi ko batikalaki nango c'est grâce à Shaka Kongo moto akambaki mwana na ngai liboso bakendeki na delpo azobazwa biloko yango batikalaki nango nga na hôpital ngana Shaka Kongo donc tunasenga partout à partir ya Johannesburg na hôpital après na yaki wato yambana donc na bana eloko moko na lingite na linga ko pelo kutana na mwana batbasala ko ne bele yo moko yebi batbasala kuna msala ya proposer batbakeso na linga kutu ba kuti to ko ke kuna usoleli na mutu baloli yo alobi ya yango mona rebe na obstacle na ye na ozala vraiment na ozala na problème te chaque na tusenga na bolimbizi ozala ya zande kunanga tala mutu abandongo ya nanda na uso hôpital ayaki na ndao même na zala na médecin de nuit samedi ba évacuer nga dimanche samedi Shaka Kongo azalaki na nini no hôpital mais pour na kama kiyo moko yebi batinde biso image ya Kongo na Afrique du Sud et quand ça kinga ngabe ko nzoka ndenga yako tala nga wana yeka zalaki malade vraiment mais quand ça kinga mais ça la inga pati yo moko mona kindele vraiment bazalaki kinga moko na malade de fisha kinga makasi
tushainga kasi epi na ndenge na yoka kike takufelaki na hôpital ya nini ya ngilingili esalenga pasi na nyonso bakosala chaka Kongo amemanga na nini na hôpital na CMK na 2h du matin azinga na ndako amelinga soko kupana ngana kupena na CMK chaka Kongo amemanga obasenga biso avant na ya banga toso ya $5,000 eza bango bakosala démarche wana na juillet po bazwa $5,000 po nga nalala na CMK po CMK alobaki basalelanga transfert ya ngalema obie mama yemo okuna bambord eza bakende bakotanga mbala moko na moko chaka Kongo balicha kina ndenge tala na 2h du matin bazosala pourcentage ti mama envoie qui ya kokalme badokter alobi na 5 nazotinda $5,000 yango atinda $5,000 epuis na ntongo bakamoko GTA epuis ya intervenaka kaka baderne minute mbala moko komona mpe avion euti apediti baye kozwanga na kei. Voilà. Merci. yango nalobaki nzambe eza bayamba molimo na ye eza bayamba molimo na ye atia ye pembe na baange alanda oyo ya bato bazoloba te ono abanda kosala boye no atia ye pembeni azala ta nini artiste en danger kuza na lola vraiment yango nasengi. Merci beaucoup Yandimos. Na éviter solo kama bakizali na olobi. Non ni kama bakizali kala mingi te tout le monde a fait ça bana tout le monde na wapata tout. Le seul journaliste à Bota Bawapasa, 4, et ça y est. Voilà, Bandeko Balandi, Radio Loco Télévision, to commune à Souka, je crois, qui va de l'oyance à Batou, qui peut pas réponse à Batou, nous appelons ça qui les gens étaient très fâchés, n'a qui boyo Kabatou, Yamboye Moko Yandimosi à s'exprimer, Boyoki. Est-ce que Oyakolimbisa, Alibisa, Oyakolimbisa Pekte, ça n'engage pas et ça n'engage que Yemoko, baby, que ça dit qu'il y a une diversité, Batou passe pelipete, na sketch Oyamodero Salaki, et puis na Siatou, Makapaloba qui se tourne, Bazab artiste na CP, na Maloba Oyo, John Mulex Alobi, Bazab, Batunabiso, Tokoboa Kabangote, Toko livré Bango et Payanani. Les linges sales c'est en famille, Bolimbisa, je crois. Moi, Nanayo, Ata Sali Mabe, Ata Zali Moyibi, Ata Zali Bisuba, Ata Zali Ndumba, Ata Zali Ndoki, Ata Zali Koka, Okoboaka, moi, Nanayo, Te, Azali, moi, Nanayo, to Limbisa, Kanisa, moi, Elembombuke. Et le koya kitoko o yandi mosa salaki asala asepelisa yo oluka ma place ya kolimbisa ye. Alors encore une fois de plus to sengi na famille ya Janifaye bazala motema pio balimbisa yandi mosa déjà mercredi oyo nzoto ya kondo Janifaye après plus de 15 ans na poto akenaki vivant azongi bongo na cercueil pesibiso pasi Obazana mama ya Janifaye bolelisa mama akanisa mingi te oui c'est vrai sali perte munene toyamba nzoto ya nkondo Janifaye na kimia elongo na artiste obakoya to chaliwana epa ya muto amutute kasi to bondela sika kei nzambe a yambaye. Merci na Chris Larize Pelende réalisateur à émission Oyo Radio Lokole Masolo la chaîne Nabino Radio Lokole TV. Bien assistante naye Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende ozayaki na poste na lelo l'autre côté ya Régie Kuna nyoso tuana. Sous la coordination, il y a Mamarina Umbilaris Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Merci na Michael Josh, merci na Bino, to partager l'émission, to Koutani Lobilendi pour le numéro de sous Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchala. Bien-aimés dans le Seigneur, habitants de Kinshasa, ceci vous concerne. L'église pentecôtiste de Macampan du Congo organise 4 jours de délivrance et miracles sous le thème « Comment sortir de la prison spirituelle ». Les orateurs, le révérend Jonathan Mouela, Wamaki Nyangi, le représentant légal de l'EPMCC,
et l'apôtre Nathan Francisco Bakulumba de la France. Retenez la date du mercredi 20 au vendredi 22 mars 2024 de 17h à 19h et le dimanche 24 mars de 8h à 12h. Une seule adresse, l'église pentecôtiste de Makampane est située sur l'avenue des Ring numéro 1 au quartier Joli Park dans la commune d'Engalema, non loin de la station-service de Makampane. Soyez le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Mon kombozi mwema. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro